taper balle makasi mais il y a bando solana bidonine trésor vraiment za joueur abanga anete ya lo baga to gagner na biso non qualifier équipe wana ya no lo baga bongo ya no lo baga ki no ko match on to ba no ko match on ndeni to tuna pe point na imoko o biso ndo banga ki Liberia ata nil bango ba leki biso photo gagner bango kaka to no banga mais abeto gagner ba mise ko kima ba mise belé bah c'est sur notre trésor té mais tout le monde a wata preuve que wata a c'est le trésor nzembo sambongo wata vraiment c'est bon fabricas sur la trésor à tout moment n'engezalaka à part ba mise musu na habité wa benga trésor na habité on a rolo baka na mona tozana bango kaka ba comment dire famille à trésor famille na biso ezakaka héritier boss live héritier wata fabricas et sili mais au niveau de tika bano singa trésor bambongo trésor wakabla ne bango ata lelo wakabla bango ninga zongi nayi ezandika makala monte pa bango likolo mituna bango boki mais poza amno musicien mais trésor za nayi kaninga zalek azongi lisusu makasi to lingaka nde trésor zo contre mon boy asi sa carrière naye pour trésor tikali na 3 ans 4 ans. Merci d'avoir choisi une nouvelle tendance télévision comme chaîne d'attache. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle Bola Nabiso. Merci Mimi, Nabinoto, Messana, Kola, émission Vérité, to réalité. Et infiniment merci Nabatutu, où il va soutenir Nakabiso. Derrière la caméra, nous avons Jordan Panz également qui est au fourré au moulin. Merci Naba partenaire, surtout les sponsors officiels. Il y a Gianni Sita, Tchongan Poutubanga Mituri depuis Suisse-Irlande. Clin d'œil spécial à Taboufa Top Model qui toko taille Mbongo Penyonso. Merci également on a impresseur Claude Ndombassi, mon vieux Dilom un peu exemple à suivre, il y a Marachel Mosolongo. Merci encore, on a Banekotou, mon vieux Van Moir et Autriche, Batouaza et Belé, ou surtout sans oublier Chouchouna Tati, la véritablement femme d'affaires, Maloris la congolaise, Mbote Nabino surtout. Alors, Baneko Balandi, je crois que nous allons faire peut-être un passage en clair, moins rapide, car parce que comme vous le savez, équipe nationale, Léopard, Wazalaki, Awepi, Victoire, Nabiso, Boyebi, joueur Nabiso, Mouyaki Mayo. Mais on s'est plus intéressé parce que Boyebi, Jack, Bandeko Belé, Bayambaki, Moko, il y a un footballeur meilleur, il y a Moka Nabiso, Waza 13 ans pour tout que nous saluons déjà, Wazongi déjà regagné déjà Mokane Lubumbashi, et c'est qu'à évolué. Alors, tout ces pays-là qui tout Mbappé, quelques proches, c'est-à-dire Bandeko Obobi qui non, ceux qui est Elena Boutou, Namoyi au Bazalarana est toujours, d'ailleurs se sont déplacés. Mais sous Bazongi na bango mais non, à pied levé. Michi ba forme, tout ça na kisasa awa. Donc azo mbala mort vol poison na el Lubumbashi comme dit. Marambezala kaka. Alors, Michi ba forme bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Ça t'est calme. Kinde. Kini moto la chaleur, ça bien. Mais ça déjà. Malili, Mboula chaque jour, Malili, ouais. Tout mais ça Lubumbashi. Mais tout sur la non-prestation, il y a match, et tu sais, le dimanche, Trésor Poutou, qui était à la hauteur d'ailleurs de l'équipe. Et puis, c'est-à-dire, tout le monde qui porte-bonheur, il y a équipe nationale, il y a match, et tout le monde. Prestation à Trésor Poutou, c'est là que nous avons comment on a, oh, nous surtout Trésor Poutou, à ça qui n'a match. Trésor Poutou, l'homme du match, mais biso doye bié, biso ba camarade naé, biso za la ranaé, to la ranaé, to la mukanaé, to ebaki ke ezaki temps, mais Trésor ninga zongeli, ça dit qu'il na biso moko to kamoka. Mais toutefois match ngwana ala kisike, to za une sengo ya mingi, to na lo baté po to yebié, to ebi ke Trésor génie.
Mais est-ce que c'était quand même facile, mais chez tous à moi véridique sur la peine vrai. Est-ce que ça là qui facile qu'on remonter trésor pour tout moral parce que tu as vu qu'il y a eu période de vaches maigres à Kosaranati, bah difficulté les côtés de sanctions, à qui négocie aussi mbaté. Mais est-ce que ça là qui facile pour remonter mon toza déjà au point à succès n'ingona et bani mokili mobimba ba obetele maboko parce que ba mona que no côté garage. Parler est-ce que ça qui facile pour nabino pour convaincre pour remonter moral. To bengango kantina mabanga na nzema matadi soko kitisa ngo okomata mangomba na te ya kitisa katina mabanga na nzema matadi mais matango azongisa ngo amatina ngo lisusu pona kokoma na trésor boye ça dit que trésor aibo beta balé trésor aza vraiment génie et l'homme suni olobi ke pour la nini. Tant surtout tu que auto koleka na difficulté est-ce que ça là qui facile pour na bino ke boy c'est bon témoin na mai koleka na ngo kaka bosser kaka koleka motivation ezali to zaka na ye to linga kazala kaka bien to sala ka nyonso azala bien par rapport ke azala na eloko mo to bisaki kaka ke travail Sarma aza joueur ya équipe mo boy ya Lubumbashi wana Sarma aki joueur tema aki joueur ye chaque tongo ayo kozwa trésor kima bambangu bamataka bangomba ngateka bilamba na Lubumbashi pa ba joueur pa batu nyonso nezala ni shiba formé ngateka bilamba ye to pesa ki ça ma papa ape camarade ça mande mutu a remonter ma trésor travail à Tongo trésor ya tamusa lembia lali ya robete les portes en tout cas vraiment félicitations et merci na sama oyo loka ça pour la trésor pour y à remonter trésor vraiment là bas entraînement ko lembaté trésor noko ko lembaté bien que mi noko pour examen ya trésor ama yanki quoi to bien que noko yebi kaka ya za leader na biso noko ko lembaté bossé kaka et aussi félicitations donc en tout cas trésor pour tout au Mouyaki Mayo et voilà le Congo qui opé sur ça car merci tu dis que mingi congolais za la ingrat. C'est-à-dire que Abosa na abola facilement, mais au sala qui pona mboka na biso sincèrement félicitations et puis qui est toujours de l'avant. Mais tous on a mouké la forme, oui que il y a eu un temps awa mambutu sala maman trop na combattre raison pour tout, réseaux sociaux, makambo belé ote koto raison pour tout problème na maman, raison pour tout côté problème na moi si raison pour tout boyer. Mais quand on nous expliquer biso makambo so na temps lika ki bino bando gérango neni parce que c'est vrai ils qui pena la in tout bando betel solo na. Il y a un problème oye komaki mais to mega ko yebisa noko ndenge zalaka ke faut sola na mama wana bon to yebiki ane na raison te trésor za mona na été bon ezaka ke eloko bon soza ba problème baksa makaka akomi azo ba problème mama wana bon to mona ningo gérer ngote ça dit que tu comme na ba réseaux sociaux et les mutunyo satali bon yango peka esalika trésor to lobaka ke yango peska PCP lu pemba trésor pour trésor maman ni mayamba to yebi obiso to yebi moi sinaye ana droit betaye ana droit ça moi sinaye pour yimta za na ye en droit ça o soki comme on réseaux sociaux baloba to za beti moi ça sali bo nyo swana eza famille aza papa ya foyer naye ezaka ata mususu na yebité tie commettre na ba réseaux sociaux mais ezaki batan mambu nyo swana trésor Girac yango to be après makambo yo au mona succès et kozonga trésor azongi so ba succès naye ndenge zala kaka. Mais naningi to so partie mon cause très spécial par rapport à témoignage. Tu as quand même belé sur trésor pour tout. Autre trésor pour toi il ba massa ne chance. Autre trésor pour tout yego to alingana mamba kisi. Autre trésor pour tout kutu boye. Témoignage nini o ya trésor pour tout oyo zala kanango lelo oyo gardaka. Tant au fan à trésor pour tout nenge oyebaye natili le témoignage nini okoki ko betela bandeko ba otala biso. Pour na trésor pour tout ba chance ni batu ba lobaka trésor asomba aibi ko somba succès. Trésor succès nene zambongo akabaka. To be yango sadaka. Trésor ndima ata musape singate mais apesi mutuana. Abike mutuana ke kuna na fin fond arobeta lisone nga malamu. Yo ata salo mabie abike wa camarade na ibo bongisa kaka ya famille. Ça dit que trésor ba o ba lobaka nyonso wana biso tozalaka na ye po ani tokufate po ani toza lelo na vie touti Lubumbashi toyaki match toyaki luka qualification trésor natunaka eloko mo bekala trésor batie bino Ligue des Champions Mazembe
l'équipe ka mindele ba beta makasa bi na ko qualifier ngo na ko qualifier peninyo l'équipe nationale aloba na ngo kala na répondre ki na mina ko zung sama loba bi trésor bi ke répondant déjà tant to gagner ki to ina ba braza match a biso za ki total match na kati ya na stade Tepo des eaux de lekaki ba obeta ba kinois to boy to banga ki na biso to tala na ngata na Radisson la tia ba polo na Radisson Hotel mais la tia ba polo être raison pour tout 100% trésor pour azonga ki masa na biso bike ngana tike équipe nationale pour na trésor tant azonga équipe nationale tout comme maman koya ba match chaque match équipe nationale to ozala yangwana kaka trésor pour tout vivana on a trésor pour tout ndeni type vous avez massa c'est vrai que là ça tout monde on zamba tomboli déjà ana moyen na ye moi loko yali maman mingi miso muta comme déjà tout moi mingi on a comme mon orgueil et l'équipe elle nga fana massa bien té bo vivana ndenge ni na trésor pour tout na trésor bien ba makambo ezanga raté ko beba na pesa ngate ta que famille mais promenant que trésor lo liboso ayebi ke o camarade nanga ayebi ko pesa mutu sous valeur to vana biso bien to zalaka et qui na biso to zape mo ebele quoi c'est de ki mushara car li biso eswe ngamoni shiba forme to za susuna bobo bois brali sarma nde biso bata trésor to za na biso. Mais tu as raison pour toi, Ayo Kakate, raison pour toi, têtu. Est-ce que peut Ayo qui la paix, nous sommes au conseil qui Ayo qui a fait ni pas Ayo qui. Auto ça émission Moroboye, Abibo Tuningate, Nengena Zongi, qui ba camarade na bas, mais ceux qui ezaka na obetate, o ba camarade mbo apeso conseil mabe. To za Ayo Kaka. Ayo Kaka. To pesa ke conseil Ayo Karabatu. Aza ande siko Mobutu. Ako Ayo Kateka la so ki Ayo ki. Ça semble mais Ayoki Mambolo Benaï, tout bien qu'il mon bout. Le retour de 13 ans pour tout au sein de l'équipe nationale. Alors pour Azonga, jour à Bethlehem le solo qui a sélectionné va bien en équipe nationale. Ils allaient en ligne jour là. Ils allaient rappeler wapi. Est-ce que ils ont information on en a couché car on a base des alains sur fan quelque part tout ça. Moi Zagina Kin, tu vas sélectionner 13 ans pour tout. Match au Vita, Yasuka aller à Yalina foot un match à Vita. Nde ba sélectionné trésor taki biasuka nde coach azoki trésor ça la biso bien nitinga za inakin ano ça ba bilanga na kin pour na pena bilanga na sala ba na somba betar na ba Congo na sa bilanga par rapport à vinyenge zalaka et ça la kinga bien mutu na ngai azongi et c'est trésor na ko sa ba polo ils a 100% trésor pour tout ni to kine type na futa ba biyenga moko yé to mona na ité. Oh, visi mbongo no ba nous sommes mis batu na ngai tout ba dépasse hôtel ningi zala ki la ti ba polo na braza na chanisa ba fille belé nationalité ba comment ba congolais na biso pour qu'on appelle Congo na la ba polo trésor plus de 15 personnes. Trésor pas mon qui ça là qui est bien na neto ko zonga to monani les trésor ko zonga ba ke bukavu ba sala des men alenga na yo kende trésor ba yet kutani kuna neto continue tout ça bien trésor c'est bon. Trésor pour toi zongi siko pour boya match boya siko awa moral nezala ki ndeni abando betla abando sabino nini moko banga ezala ki te parce que libérer pesa équipement makasi ba beta pe bale makasi mais il y a bando solana bino nini. Trésor vraiment za jouer abanga anete ya lo baga to gagner na biso na qualifier équipe wana ya no lo baga bongo ya no lo baga ki no ko match on to ba no ko match on ndeni to tuna pe po na yemo o biso ndo banga ki Liberia ata nil bango ba leki biso photo gagner bango kaka to no banga mais abeto gagner ti moko ndima kitabimisa mbongo asomba ba billet et motivation déjà soutien wana biki batu na fo bazala pour ngana on la sabon na fait voir bon que trésor pour ta zongi ako gagner yango monique trésor abanga en état joueur et qu'on a le bakara joueur tu regardes autant ébelité mais boy qui délégation combien de personnes toi qui délégation il y a 5 personnes nga mon ishiba formé Carli Bisweswe Mouchara Cédric toi qui na Job Mabobo na Masamsuni na Bosani Kombo na ça matika laki tu es délégation 4 personnes tu es délégation 4 personnes
ngana ok sikoyo Carly ya lobby Carly biso so ya lobby ngana ok nde siko déjà ana ba bagage ngona na kangi nengezala kaka pour la kende to la match pe trésor fort beta match dimanche na Lupopo photo zala na to soutenir le soutenir to zala kaka. Merci Nishiba Forme, je crois que tout le monde déjà qui a maintenant Mamba Bilamba. N'habitez mais qui ça soit apparemment qui m'a Mamba Bilamba, ok no bata maintenant le Bumbashi pour ah au monde va former par ça peut moins belé. Na domaine na yo to solo na Mamba domaine na yo Mamba Bilamba. Na a kim Milani. Ana kim la pombo ezala raté. Oh, bon ezate. Bon ezate. Après mutako kablo $300 te $500 mais Bumbashi mutako kablo pe $300 $500. Ndi monto linga le Bumbashi. Nga ça 10 ans le Lubumbashi na message déjà depuis 2007 na message na Lubumbashi na mekaki moke naza ana ki na mona neti kaka mbongo circulité mais na habité que ba misuba zo na bon mbongo to bi ke ba député baza wa président vendra wa mbongo zaka mais pour la biso bi ke letinga na se retrouver na Lubumbashi na ko kimate pour bilamba so na oyeta na bilamba ka $1 na kina ete kama nango au moins ete ke na lo kimate na banga nani ngana kinda ka Chine na voyage na teka kabila bankuna pena za ba boutique na ngai na teka na kuna pena servi pe bata Lubumbashi mais bon pas ça na tika aussi la base te que bon comme déjà Lubumbashi ba boutique eza déjà bon na mekapé na tiata base mo a pena kin question ga osonga rappe bon eza ngo bien mais na mona kin rotation za muke ya kilo ma rotation muke mo Lubumbashi ko teka bilo muke mukayimbongo ebele ko teka bilo ko ebele mais bon mukie malgré que voyager mais loko mon epesa mukie et loko oteka awa $5 machin te yango $20 au moins dia ka différent yango na déjà ya au moins que na servi ka Lubumbashi. Merci Nishiba Forme. Alors on va finir cette émission tout succès parce que nga comme tout ça là comme tout ça là moi nan mukie mais avant tout chiter oui que Trésor Mputu il y a un moment là qui chouchou à musicien surtout musicien tout il faut aimer la Trésor Mputu musicien tout il faut quand on a Trésor Mputu mais dans le moment où il y a pas passion en difficulté est-ce que ba musicien peut batika la fidèle dans Trésor Mputu tout ba musicien ba kima ba musicien ko kima ba musicien belé ba ça sur la Trésor te mais tout le monde a wata prévenir que wata a c'est la Trésor Nzembo Sambongo wata vraiment c'est bon fabrication parce que là on a Trésor à tout moment n'engezalaka à part ba mise msuna habité wa benga Trésor na habité on a rolo bakana mona tozarna bango kaka ba comment dire famille à Trésor famille na biso ezakaka héritier boss live héritier wata fabrication et sili mais au nous etika ba no singa Trésor ba mbongo Trésor wa kablane bango atale lo ba kabla bango ninga zongi nayi ezandika makala monte pa bango likolo mituna bango pour bokime pour amener wa musicien mais Trésor za naika ninga zalek azongi lisusu makasi to lingaka nde Trésor za contrat mon boy assis sa carrière na ye pour Trésor tikali na 3 ans 4 ans assis sa nde carrière na ye libanda pour za susu mbongo ebele vraiment bravo alors Nishiba Forme to sukisi message inoki opesa na Trésor Mputu talayo ba massa na bino base na bino surtout na Lubumbashi message inoki opesa ouais message na kopesa ka Trésor Mputu ouais faut yoka kaka ne bat baloba yoka raté sala ke fort ya yoka biso ba camarade na yo po biso ko tindo pe na mabete oka na ko loba kaka soko siliki oyoka kate faut sala ke fort ya komikitisa omikita déjà belé so siliki ndefo ko yoka biso belé pour to linga pété likambi komilo mabe po biso juste to zaper problème biso to protéger yo mais o ezaka ke Trésor soka sili ki atananga moko na yebike Trésor sili ka le mabe bo komane tina suka donc ke longola ka biloko ya mike conseil ka linga na peso Trésor Mputu wa camarade na biso tozalaka na yo o nyeso ba loba po na biso eta ezara bongo te met biso to yebike biso yo nde camarade na biso po etope azarna ba camarade bat baloba biso mikalano te tozande ba camarade na yo po to yebike Trésor netinga na mo anjil na mon angile Trésor mon angile ngaza Lubumbashi Trésor Lubumbashi fona zaka pembe na Trésor si on n'a pas nani vraiment fona zaka pas Trésor na pesi batno sumbote na okende déjà aéroport pour la tout bazan besoin elamba ndezalaka ba ko contacter yo oui bato on a besoin lamba tozala pour nous servir bato so muta CP na blamane na lati azana ngo besoin ezali numéro na ezali 085 plus 243
085 85 29 77 102 plus 243 85 29 77 102. Wana pesi Carly biso sinabi kebino bolanda lobby na yabo. Na bosani yabo. Yabo. Na bosana ki yabo vraiment yene tazani petit na biso mais bureau numéro 1 il y a trésor. Yene tasala makamunyo se belé ya trésor ko tinda ngata ko tinda ne yabo. Ça dit que il y a numéro 1 principal. Ouais yabo Carly biso c'est yaza basala biso tozalaka na ye Cédric Mouchara, Sarah Mamandero, Brali Benz, Pati Benz, Bobo Boaboa, Batunios, na pesa Madame Nangai Merveille, Bébé Chris, na PCP Princil, Bambote ya mingi, na lingi binonyo. Merci beaucoup Nikiba Forum. Alors tout comme Nabiso na Souka, merci Nabino surtout pour les occasions la Nabiso Taboufa tout top modèle Mbotenayo, merci na impresseur Claude Ndombasi, mon vieux Dilom en plus exemple à suivre Emma Rachel Mosolongo, merci na véritablement femme d'affaires chouchou na Tatila. Na bosana ki ba petit na ngai mutu vraiment tozaki na ye Gabé Kokodi. Petit na nga vraiment bureau na nga numéro 1 yeyo na Kinshasa, agetika na aéroport. Na Lubumbashi eza welebwa owa Kinshasa eza ye na Lubumbashi eza Prince Ndombasi welebwa na bosana ebino. Merci beaucoup. Donc déjà clin d'œil na bino surtout batutu oyo bozala botala biso bo s'abonner encore sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. On a Bilamba va présenter Bilamba logo Nikiba Forme à la Tilelo. Merci na binonyo surtout boza ebele. On a Bilamba. C'est bon. La bagage à mon akena. Nini telemi, ça va. Ouais. Ni ça la kaka. Na le bla mungi ma Bilamba te même toi moni o eza connaisseur ebike o alati. Fendi, Gucci, Philippe Plain. Nyoso alati za combo. Ozinga kuna yoji na se. Voilà. Chapa Gucci. Merci. Alors, Gabin tukutani sous rendez-vous na pomba na ndenge na biso ndeto sola kaka. Merci na leader Luyeye, merci na bandeko tout sponsor officiel ya Janisita tunga pour te bangamichuri depuis Switzerland. Merci, il y a trop donc Jordan Panzo merci na yo. Alors bon s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Au revoir, à la prochaine. Ciao.